La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet. Kobolandara biso, salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Mbote na bino esika nyonso e zwami bino. Bande wana nzamba pambola bino karande boyebi. Ah, tolobara toujours bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Lelo na yena otolobela non likambango na omona ngo pe makasi na réseaux sociaux affaire belle vita date oh boye boye tozo kango ezolobama trop na réseaux sociaux alors lelo na ye penza kolobela yango famille bota batebele bobengi ngaba merci likaba live sala pe tomona yo ngaye yo ngayo liboso na bino ngaye yo voilà. Na otela bino intervention ya bandeko en tout cas tonton Mundir bazaki na live na mekaki un peu kozwa mwa live wana pona koya kotiela bino intervention ya bandeko na biso ya famille libota boyoka nde ba intervenir mutu na mutu alobi oyo ezalaka kati ya motema na ye balobi mpona vini balobi mpona demer balobi mpona decor mutu na mutu alobi mpenza oyo ezalaka na kati ya motema na ye alors na otiela bino intervention wana bolanda yango. Avant natia na intervention wana na lina loba na ndambu bino mo boyebi talaka ndenge ezalaka il faut pe toloba kati voilà atiela bino intervention bolanda. Affaire Belvitia date la famille toloba yango bo excusez na muteme kita toloba yango chaque fois eloko moko bato bayebaka te na kolobaka bato ya pour ne pas que na cité bakombo ya bato eloko moko bato bayebaka te mutu na mutu abotamaka na jour na ye mutu na mutu abotamaka na heure na ye. Sila abotama na heure na ye Bellevue abotama na heure na ye. Sila na Bellevue baa na baambition ekokana te baza deux personnes différentes alors nde baza deux personnes différentes Bellevue aza na baambition na ye Sila pe aza na baambition na ye. Siko ngai eloko ezolekelanga namona ye ndeko na biso moko ya mwasi abimaki asalaki baémission alobaki vraiment abimisaki bapropo moko ya kitoko mingi te concernant mama na biso Bellevue Kandi. La famille à un moment donné tosalaka kaka makambo te mpona baintérêt na biso moko personnel to mpona baintérêt ya bato mosusu. Soki toza wana mpo tosalaka baanalyse toyaka kofingaka bato mosusu mpona baintérêt ya bato mosusu lobi ekute biso chere nalobaka eloko wana. Soki oza wana toujours mpona osala émission kofinga mutu kokitisa mutu mpona honneur ya mutu moko boye lobi ekutaka chere. Toya kosala baémission naza 100% famille libota naza 100% Bellevue Kandi j'aime Bellevue mais yango te kotindanga naya kofinga na pelisi caméra na bandi kofinga Sila mpona yango non. Mutu na mutu ana mutu na ye alingaka ndenga nalingaka Bellevue na oya kolobela makambo ya Sila mais na oya kofinga ye te na réseaux sociaux na oya mpe kolobela yango avec haine na motema te mpo tokutana te toyebani te tokutana te toyebani te nalingaka Bellevue nalobela Bellevue etindanga te na ya omoni kutu Bellevue asalaki boye yo mpe sala yango totala yo tofingana non non non. Sila abetaki Bellevue mama Bellevue abetaki na asalaki nini spectacle na ye na nini na showbiz natikala komona te bafamille libota babima ebele na réseaux sociaux bakoma kokoma ntina bapage na bango yo mpe beta na showbiz yo mpe leka na showbiz boyebisa ye pa ya na showbiz namona ye te je ne sais pas soki na ngambu na bino nga mpe ya na ngambu na nga namonaki te. Sikoyo
tolali tolamuki Sila sali na poto amuni ke te na kisasa osala na ye te ake na ye kosala ngo na poto maintenant naomi tuna pasi ya Bellevue na kati eza wapi Bellevue akomi nani oyo eza ke soki moto atie date na poto mpona miziki tokende ngo lokwa bamusicien ye mpe fo ake tia date na poto mpona bamiziki Bellevue aza musicien te Bellevue na Sila mutu na mutu ana baambition na ye mutu na mutu ana makambo na ye Sila ana façon na ye ya kokanisela makambo Bellevue kandi mpe ana façon na ye ya kokanisela makambo tosela makambo vous pensez que lelo soki Bellevue alobi ake sala spectacle moko na poto aozanga bato bakotela ye aozanga bato te ndenge Sila ana bafani na poto ndenge mpe Bellevue ana bafani na poto ndenge Sila ana bato balanda ye na poto Bellevue mpe ana bato balanda ye na poto pour vous dire que soki lelo alobi ke atia mpe date bato mpe bokota botala aozala mpe na bato oyo bokota touti omona awa eza na ndeko bibia mpo na epa na boyi nanga kosite bakombo ya bato atage Muchopi Naomi azokende poto liboso na yo mais en réalité bapesi bango bavisa te bato oyo bazokende baokende na bavisa na bango misho azalaka deja na visa bato tu bazwi bavisa te ndenge tozoyoka bokowelela makambo ya bacomédien soki ye asalaki boye ye mpe fo asala yango non nani ayebisi bino Bellevue aza na swafu wana mpo ye mpe ake kobetaka ake kosala théâtre de dimanche na poto tomona showbiz nde eleka showbiz ndenge eleka mutu to alanda showbiz message epesama ya makasi na showbiz ezalaka te ke yaka tobina toseka non ezalaka te kuna basekisa bato non message ya makasi ya basosiete message ya makasi elekaka na showbiz mpona baoyo balanda yango te kota na Bellevue TV landa showbiz ndenge eleka landa kaka mwa séquence wana omonake ezalaki message oyo bayaki kotransmettre na population mutu na mutu ana lolenge na sela ya makambo Bellevue aza Sila te Sila mpe ozala Bellevue te me lelo ti bokoma ofinga Bellevue opelisi kamera obandi kofinga Bellevue oyo aza moningano mwasi obandi kofinga Bellevue Sila leki Sila boye yo kutu yo eza mutu yo Bellevue yo non mutu na mutu asalaka na ndenge nini ndeko moko akomaka chaque jour na page na ye botia nde date boti kolobaloba botia nde date eza affaire afali na fere te eza affaire ya jibe na wera te eza affaire ya bacomédien bakosala mosala mutu na mutu na ndenge na ye Bellevue kanza asalaki na showbiz peut-être Sila amoni ke soki alobi ake na showbiz bato baloba lokwa alandi comme ekoma oloba mabongo tika nga nakenda nga namema ngo na poto tokofelicite toboyi te balobi ke bato mosusu balobi non eza nango événement na ye te eza enlever les rideaux aye kaka nde bazwaki ye problème eza te ezala événement na ye ezala enlever les rideaux eya na problème te me yango te kopesa bino mpifo ya oya kofinga Bellevue ntongo midi pokwa Bellevue tia date mpo Bellevue ayebisi bino aokima mbangu na mutu mpo Bellevue ayebisi bino azosutukela koke kosala spectacle na poto non baosala mosala mutu na mutu na ndenge na ye
mutu na ndenge na ye. Basala barando balemba barando batika barando bavanda kimia. Na vie oyebi mutu osungo te. Oyebi mutu osungo te. Mais bozaka belle vie. Nayebaka te. En tout cas nayebaka te soki belle vie amema ngambu ya nini na communauté. Mutu na mutu nde tozalaka na se na moi. Mutu na mutu na makambu na ye. Belle vie tanga kotaka YouTube. Tanga yaki na YouTube alobaki te kede na obenda sila na YouTube boye tokoma binemi. Alobaki te kende na obenda sila YouTube boye tokoma okoto to banda na bato bakoma tokoma na ba concurrence. Non. Si peut-être ayebaka que son a benje na YouTube eko créer boye peut-être alinga sala ngote. Ekoma ezo senga bongo, monde esengi bongo. Réalité ya makambo esengi bongo. Mais lingo lobate soki sila ke na gauche Belle fois landa ye na gauche. Non. Pona nini te tomona pe ba famille bota bayaka pe kosala compétition wana landa sila pe fois sala boye. Sila pas sala boye, sila pas pona nini. Tomona ba famille bota te. Pesa ba trophée. Jamais pesa ba trophée. Ya kofinga bafingi, ya koloba balobi. Tolali tolamuki deuxième édition eye awa balataki kitoko te bayebi kolata te biso kutu tozoya nango to corriger biso kutu tozoya nango bozo mema sila na compétition ya makasi na Belle Vie. Bozo créer compétition. Eza bino nde bozo créer compétition. Soki sila lataki droite bolingi Belle Vie palata droite. Mutu na mutazo vivre selon ye. Yana mutu mso aza ko investir na bilamba, yana mutu mso aza ko investir na bilamba te. Chacun fait sa vie. Oza mutu sila bima na TV sala ba promotion. Lobela sila nde biso to lobela ka Belle Vie sans mafinga. Sans mafinga. Bon mesani sa batu na ba page na bino soki akoti, il faut ka bobando finga ka Belle Vie po mutu po baya kotala po batu na ba sentir que te totali ya po ba ofinga Belle Vie. Non. Omona mutu pena 8 ans ovandi na caméra lobi pona Belle Vie lobi mabe mais so totali vie ya Belle Vie atiki yo makasi na se. Donc mona pena écart eza na vie na yo na vie ya Belle Vie écart. Donc so tobi pe to bando landela tozi vie na yo tozi vie ya Belle Vie tomoni pena ke écart eza mulai. Écart eza mulai. Il faut kozala na mulimu ya ko respecter batu. Lobi toyebi te. Lobi toyebi te. Yaka zala oza abakuk toboyi te. Yaka sala bémission normal. Sila na biso boye boye okumisi ba filme na biso. Biso kutu boye boye boye. Ça insulter Belle Vie. Lelo makambo avini. Tolobela makambo avini. Nani abungi yango na réseaux sociaux ke mutu soki alongo epa Belle Vie akeye alali. Nani abungi yango? Mutu abungi yango te. Na otiela bino intervention ya bandeko na biso famille libota. Na otiela bino bolanda intervention na bango. Na sepeli. Po balobi mutu na mutu alobi oyo eza na kati ya motema na ye. Belle Vie kanda aza mabe na bato nyonso. Bino tu boza bien. Bino tu boza na masumu te. Bino tu boza posé. Belle Vie kanda aza mabe. Ba marché abongo te. Yaya. Po Belle Vie azala oyo aza. Esenga taki esa. Ake kotia date na poto. Poto te mute komisa ye Belle Vie. Esenga te. Po azala lelo Belle Vie kandi. Esenga te fwa ke sala théâtre de glimance na poto. Esenga bongo te. Belle Vie asala a comédie te. Bino nde bomona Belle Vie na comédie. Aya bandi kosala comédie, bandi kosekisa. Nde bomona Belle Vie na comédie. Et pas Belle Vie, c'est l'éducation. Tomona showbiz ndenge leka. Mutu na mutu okumisaka intel. Sala na osama finga.
et ozala bien. Botika na comparaison. Si la lata ki boye Bellevue peut fois la tango. Ba famille bota pe bayaka ko comparer te. Bazara pe bato. Bakoki pe ko comparer. Mais basala rango te. Bio da bomona ba famille bota baye balobi ndenge Bellevue, ndenge si Bellevue aza na restaurant, si la pas comme na restaurant. Non te. Non te, mais c'est toujours vous. Boye kana ba comparaison. Muchopi, bake poto liboso na yo, linda. Na yo sala émission wana. Na yo sala yango. Linda ero azo reglete make poto banani bazu ba visa. Banani. Ata pe soki bazui. Poto esilaka te. Boyebi, à l'époque, ba comédien bazaka so bayoki likambo ya poto. Bayoka lokwa nzoto esa mukusa. Comédien lingaka poto à l'époque. Metala lelo. Bakoma okende sans problème. Akei pa zongi. À l'époque, ba mema mimika bongo na poto atikali kunati. Nakala ba mema mimi na poto atikali. Mais mimi azokenda azozonga. Poto c'est rien. Linda, total. Soki Linda le biba atia mayela kenda okende. Parce que on a eza na caché Afrique du Sud. Eza na caché à Dubaï. Surtout parce que ceux qui ont caché, ils ont un visa Afrique du Sud. Bah, le cas caché Afrique du Sud. C'est tout. Sans caché Afrique du Sud, c'est tout. À un moment donné, tout ce caraba nonsense. Tout soutenir bango na musala ba osala. Oza famille bota na vandi. Na opelisa live na bandi ko lobela mamba Bellevue. Na bandi ko tombola Bellevue. Na lobela makambo za na faveur nanga. Esengaka na finga te. Esengaka te sila yo yaka yo sila yaka. Non. Non. Aza camarade nanga te. Bo respecter Bellevue. Mais momona munene na Bellevue te na RDC wana. Momona munene na ete. Atia dati taza Bellevue. Asala musala pona matalana te. Elle fait sa vie. Azoko avancer. Sans matalana. Azoko avancer. Na yebi sarabino soki Bellevue azaki muto matalana. Soki azaki muto matalana, je vous dis. Mais to ya dana nyo sur les réseaux sociaux yayi. Mais aza muto matalana te. Nati ke la bino to landa intervention à bande ko basala ki intervention na live à tonton Moon, en tout cas zamba pambola bino mutu na mutu abimisi ide na ye, mutu na mutu lobi o ezaka ye ya motema zamba pambola bino famille bota. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, aimez vidéo, tiens un commentaire à bien. Merci beaucoup na papa kala la bisonga Willy Biaye, merci na maman nanga moko, ma maman chérie, maman princesse Allegria, maman Yvonne, merci beaucoup na maman Natasha Bunganga depuis Cape Town. Merci beaucoup na maman nangai moko kombo kimi na belo no tanga ba kombo te na lubana naloba no na mutuna nga maman nanga moko maman Bibis Mananga. Voilà, maman Eli Mambongo, je t'aime beaucoup. Maman Myriam de mon cœur, Nzamba Pambolayo, madame Dansou de mon cœur, Nzamba Pambolayo, maman Comtesse, Nzamba Lola Pambolayo, dame d'affaires, coucou et Sikozali. Merci beaucoup na maman Myriam. En tout cas, nauti que la bino Tolanda vraiment vidéo. Tolanda live bande konabiso bakombo musuto koloba yango na live. Je vous aime beaucoup, aimez vidéo Tolanda. Ok. Maman Joséphine, Nalandio très bien. Nayokio. Soki ligamboye, il faut tolobara tout les mélango et na objectif monko. Na objectif ya relaver image ya Bellevue et non objectif ya ozong sa sous ma finga. Oza a tort, oza na raison. Mais objectif na biso ezala, soki ligamboye, pour maramba obimisa ezebele. Mais to zara na temps bimisa ngote pour na mema bat na distraction te omonike depuis ma mbebele to lobaraté bomonike ba film ezo tala mapé na promotion de ça na page na bino en tout cas ba film etalama. OK. Donc kozongisa na nzela on a relavé image à Bellevue oui mais kozongisa na mafinga wana eza lolenge na biso te sote to yo kendo de la
S'il vous plaît, papa. Ouais, d'abord comme ça, pas maman. En tout cas, normalement. na ye ba tende ni ba longola ka so na moni théâtre mo kotsa ne longa fini là c'est pas ça ngane passe ya ngwana na ye ba ndete parce que na ye ba ka mais théâtre na so le longa fini na longola TV na nga donc alors place théâtre o longine ça atana linga kango atana linga mtu ana zana mama ya biso ka de fika na otala te o moni problème ya ngwana la vini asuki si mutema batuti na suka ye ba mama ko ça la retour te ya ko pe otela ta poison a kufi merci papa boza bien bita nonga Vini azofi bande mabolo batuna makatane ya mike wana azofi mabolo batuna makata mike vini s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît oh ndoki na which way mama ni s'il vous plaît tonton na ila bakisaka boye na oh mama biso Joséphine auti oluba moni moto déjà si déjà finga yo déjà boye adam tuma reposer en sous pembe nante bo comme ça on vraiment pas maman oluba pina bana e balobi moto nyonso ko leka na internet a fingi yo après yo ko sengo pardon asfaka na pardon musika mais a poussa na pembe po aza capable ya ko boma yo o moni je m'excuse des poison de corps le baik oh bah pesa qui est attiré la Jérémie aza pe capable pe yo poussa botina maman des décors aza pe na maman nga vraiment non c'est la même temps bon comme son pas maman na do c'est la té aza la tu sais quoi on a des posos to ba do lobela ah oui tout na lota la ngami suma be voilà na moni bandeko et bébé bazo linga ba poussa na pena dans la vraiment na réserve à vers yi. Bah, ok, merci beaucoup maman pour notre contribution. Merci beaucoup Yanis. Raison pour laquelle Fona quitte je suis désolée. Ah, problème c'est maman, merci. D'accord. Bonsoir la famille. Bonsoir Manik. Naza famille Libota depuis Uganda. Ah ok. Vous en avez kimia kuna? Vous avez kimia papa nzamba obatela. Ah, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Merci. Ngelo na yo lobela ezaka mutema passe na yo ka ya des mères. Des mères da fingela nga maman. So na zala na kin, j'espère que ngana luka e partout nga to be bana mabe. Des mères, eza vini. Vini pile vini wana mike wana. Abosa inda yaka na basuki lokwa gâteau bivensi boy. Yaye babi ba finga te ko maman. Bolimbisanga po babilo musele kana ba réseau tali kaka to boya ka ba minyati po biso to ba to sa ba live ko sela ba pa ba live ezanga biso ba mega ten à chaque fois ka ba yaka kaka belle vie a fait quoi ba pe belé ba renya na YouTube wana grâce à Bella ya Bella production so Bella yaka na idée na wana te ofongo sa YouTube yo tiaka ba no ba obi cc wana chi bango. Est-ce que bango benga bayebana? Est-ce que bango benga be nani demera alo bakio bana famille bota ba sakana na bango? Depuis quand bana no ba bien éduqué ne ba mona na depuis na banda kuna bango. Ba kutani pe na famille ba éduqué bango sous très bien. Donc eza ba blo mususu so boyo ki lora bata ba demera wana bozo sa bango na nzela. Ama kole kemba boy. Yaya. Manik, papa, na moto papa. Ça fait du mal. Biso to otala ba théâtre to mona ndenge belva banda na ba théâtre na ya mitieta ko malelo. Ouais, Solandi contribution na yo, merci beaucoup pour la contribution na yo. Nous ça mafinga na mafinga te. D'accord papa là. Monter ma kimia loya tonton tadi. Allô? Ya, amen, merci beaucoup. Nazala pe na mako na biso nani comédien na biso Agnès azaki awa ngani na yambaki awa na Uganda. Ah ok. Anaïs. Ah ouais. Anaïs ouais. Anaïs. Ah ok. Yeah. Ah merci beaucoup. C'est vraiment la famille. Donc si vous avez une Anaïs, c'est que tu es vraiment de la famille. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. La famille t'applaudit, partagez le live. Bye maman. La colombe. Pardon, pesa la colombe. Bonjour la famille. Bonjour. Il a fait sa contribution par rapport à sa maman Belle. Je me suis dit que je suis en place parce qu'à un moment donné, je suis supporté sous ce que cette fois-ci, nous sommes dans la famille Libota, à chrétien Bella, à Kei, à Zonga, les sous proches à Mamati.
parce que akoki oya mpe na plan moko boye aye mpo mosusu mpona liboso complot na ye esimbaki te aye kozonga deuxième fois mpo acomple complot na ye. Oui d'accord tondimi parce que d'accord toyebi nde tobandaki ne na famille mais d'accord aza moto asuka oyo akendaki azongi mpe mama yambi apesi mpe espace bato mosusu wana vraiment bomi kosola na mama biso tokokoka vraiment kosupporte te moto akei afingi après azongi lisusu vini déjà ye kutuka barolaki motema mabe banda opesa ye donc comportement ne déjà ka yango wana donc ka ndenge banda ojouer rolaki motema mabe ka nde na vie réelle azali donc eloko ekamwisa bato eza te role mpenza ye mpenza role na ye mpenza ka na vie réelle na ye yango wana des mères atika bilobela cette fois-ci akoki okenda ta stade de France te mpo moto akosombele billet mpe aza te amoni moya kosengasenga eza te yango ematise sous tension aye akomi koya kofinga lisusu bela tosilisi tonton non tosolola na biso mpo azali afingi bela aye koto aye kosenga bela mbongo bapesi ye cette fois-ci akoki okenda ta stade de France te ana visa te bongo osomba ta billet eza te parce que amoni place akosengela eza te yango wana amoni ka moye te na yaka na ya kofinga Maman Colombe. Pourquoi déborder? Toyoki. Je pense que merci beaucoup pour la contribution Nayo. Mais Lelo a raison. Lelo vraiment objectif Nabiso Zaki to la vie. Il y a maman Nabiso Belleville et non to attaquer bande promotion et voilà. Donc Toyoki contribution. Merci beaucoup. Allô. Maman Céline, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. TikTok depuis que je suis sur TikTok, na comme quoi star. Les logos, Mario Kangou. Je voulais dire Belle pardon, na moni de Komoro associé Tuni tonton mona kati pourquoi non parce que mutu mso ko yo lobana kanda il faut to gérer kanda nae. Donc il faut to gérer tension nae pour na live na biso ezala orienté un objectif moussous. Donc voilà. Merci. Je voulais dire ceci. Non, a commis par rapport à mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'on a choisi le bon côté. Mais, et puis, ce qui sont les doit toutes les mères bordir, il y a tout recadré dans des propre. Ozomone mutu lokwa Vincent advandi na tableau soki na plateau ya Jazz Kavula wana batunie azolo ba non na internet mobimba chaîne talema lokola SB zate biso to koya wana to laksika ka ba film na biso na ya SB to sali ka différence na pour Jazz amona te mutu lokwa Vincent akokosa mokili te pendant que tout le monde a internet ozomone de to finga te to zo laksa bango na babiloko bo j'ai vu la vidéo de la dame qui belle vie kolinga ba caméra mingi au monde benga komi eza musala na ye c'est ça qu'elle fait elle est devant les caméras tous les jours ozomone sikoyo oyebi kudu te eza rôle les abaku problème na bonzani moi dans ma famille ngamo kande na za famille bota bande ko na nyo stu baba bakuka bazaka wana biso kona sila to ko boma mutu so na tuni bango film na bino eza na marché za film nini ni ko na zuta otala ba film te mais baza na wifi baza ba wifi bango nyos mais moi si on me demande film eza boy o euta ki eza boy ezalaki boy c'est biso to finga te mais on a le temps de faire la promotion tozo lobela ba film na biso abakuka ovanda wana bandi olia alobela film na bango mais à côté la film moko ya Belleville akiko luka ba film nigérien botala film Belleville akiko yiba film ba nigérien botala na tawana akoka osala promotion na bango po ba film na bango etala mais bazo sa ila biso ba promotion mais tonton mon et mon petit za batu yo faut venir mon itali azala malidi oh non tout finga te mais des fois il faut parler surtout nous doit finga parent na yo mutu azwa kosopa matiti liboso ndako na bino po bandotika kaka te bafundo lakini ekomi bongo bolani bolamuki babwaki likasa moko makasa mibale makasa misatu non okofinga te mutu aobwaka makasa mais faut olobela ye il faut to apprendre peu ya koloba mère bafingi ye trop de toutes les couleurs o azabo tondima sikoyo eloko esalaka bango mpasi bien que bazofinga ye baabone baomata kaka bafilme ezomata kaka bazotalema Demeure Abimaki awa. Oh, depuis l'année passée, moi je me rappelle tant que Demeure Abimaki, tu avais qui sont 430 000 abonnés.
maintenant il pensait que tant à lobby abimisi ba screenshot nini bato ba se désabonner ba film mais otalema Belleville azo matakaka bon je ne sais pas pour nga na yebi à part bo solo na politique na yebi te so top Congo bazana ba combien mais na ba chaîne nga na kina contrôler à part bo solo na politique muto atala maralokola Belleville asala ba 100 chaque jour azana yebi donc bakolinga ye te sikoyo ye lokwa loba nete biso tozali tofinga te mais biso tozakala bacommentaire bela na motema bino tout le monde please faut venir bo balobi bino bozongisika na ndenga malembe tonto yam ser moko asiteli biso moi fulufulu moko wana momo kile ningana mais yo yaka pe koloba tadi oui ya sorry ozape muta famille la famille bana msuba bana kimia bamsu ya katikati ne tonto mun bamsu ya moto lokola tonto yam stika muna mutaza na rôle là yo zalaka na coin. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, je suis en train de trembler, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup, maman Asilina Yangwana. Merci beaucoup vraiment pour la contribution. Namoni de Gomoro Azo Senga tout ça live le 23. Bando bandagi maman bibi Toyoki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. To bandagi live depuis 13h. Toi na course mon fait tout ça na tonton Yam na tonton Tadi depuis 14h mais tant bande ko babandi au matin na 47 au ça 1 heure de temps pamba tant bande ko babandi au matin. Vous êtes obligé quand même de se plier dans capital. C'est ça là à 18h. On a peine zonga congé na pas tonton Tadi sili lelo. Donc Tobo Sanate rendez-vous à chaque 16h30 va filmer na biso et Tobo Sanapete bande ko msuba tunenga na répondre bango rapidement film ezo banana candidat et bande semaine prochaine. Mais avant, déjà deux demain, Bolanda Vlog. Deux demain, Bolanda Vlog, il y a un artiste qui est candidat. Film Rubanda. Depuis la semaine prochaine, film à tonton Jordi. Comme il est un très bon film, Ma Amour Vampire. Et voilà. Donc voilà, merci. Nous avons sur Adaki en ligne. Tout le monde l'année prochainement en live. Belle. En tout cas, merci beaucoup. C'est de l'obité. Ah, maman argent, hein? Ça va Loba maman, pardon. Loba maman. Ouais, bonjour, bonsoir. Depuis Sabisso. Depuis 001. Dans un Libota, en tout cas, famille Libota depuis 001, UAC. Ok. Bela na motema. Tonton Muzaka ndoza wana zana kimia na wana pe big sana uma bela. Omoni. Ngai penza bela na ebite mukolo. Na kitaki mais na lukatana mona bela JCC tozola ne ba retraite et si comme ko Belleville zo kima zo kene ma pas major zolo ko tourner Belleville za ka ma misune wana ti ba hypocrite biso to bana ozane na ba retraite tozola ne na ministère pas docteur Remison ko yoka nga ko yeba tozola ne to kwa zo kima bila ko mema bila ba ko changer na kati ma misune za na na porte longi na wana ezaka hypocrisie timokili comment le beau Belleville hypocrite eza ndenge na enza abanda théâtre quoi te wana aso tourner na ok banzondik banzondik to la na retraite ya ko kima ke mopanzi comment l'école ne a ko changer bilamba libanda na tournage mais na buto azongi to lali sous retraite Belinda wana bomona ngana ebi enzo to mikie mwindu banakala ata lelo na kona basa mais mama bino ndefo bo manifestaka bo témoignaka bo mona ba vidéo batu balobia wa o tala ninga lati ba fula nzoka ko sambeleza te yo mutu passa na ina ba retraite faut bo se manifestaka kasi yango na bi papa biso to sanso ba to TikTok mingi te bo intervenaka problème eza papa tozo ba to ba TikTok mingi te États-Unis to za ba busy na biso au monde comme par hasard na kutani na on a insisté pour na mata tozanga bato ba TikTok mingi te omoni esa nga des fois pas sinde ba ko hypocrite boy eza ndenga Belleville tozanga na ba retraite wana zo ko lelaka na ba prière na ma okeno sa ba tournage na so le lonza ba pamboli ata poussière wana ba lobaka a uti na ngo penza na bo 7 ya mati likolo eza témoignage ya munene ngata na mona ka boy en tout cas eza ko na beta ratolo amoni ke nzambe a lokoti ya uti ne musika le lo tomboli azaka film ko très douce wana nde balobaka hypocrite na temps biso to passer na ba fermissement ti na ndenge comment okende na ba église en tout cas na yebi Belleville na bongo de vie boye na kenanda kunete na kosolo na nete mais na ba retraite to banda ozana e donc azana nature wana oya hypocrite wana te esa ndenge ne banda kala
so le nzambe asala yango ebongwana ekoma mai ya miso ya koseka batika ye modele wana bino nzambe atie bino pembeni bokontinue na kosoutenir ye papa bosoutenir ye nge eloko na osenga na mona mabe bino bajournaliste bokangama bolimbisa nga nza na nga mama me il faut naloba bokangama ensemble mpo na omona misusu bozala na visibilité misusu bazozonga nsima be na mpe eza bajournaliste ebele boluka bofulaka mpe baninga oyo bazoya nsima ntango bozofulanaka bozokoma ebele mosala mpe baide mpe ezoya ebele mosapi ezalaka na misapi tozalaka nango 5 oyo mokie wana mpe azaka na importance na ye oyo monene wana mpe aza na importance na ye donc bosimba na maboko na baoyo bayesika boluka bosoutenir baninga bobimisaka bango ntango bozosala bongo ozosala na force ya Bellevue mobimba eloko nga na nga na olobango wana toka nzambe apambola tonton Mouna sepeli so mwana nga loba na toujours Bellevue dans la maison toujours Bellevue merci beaucoup bye bye Live les 23 c'est quoi le programme? Non. Non, c'est pas important. Tonton Boum, live les 23 fois Zala, pardon. Live les 23 fois Zala. C'est très important. Il faut Zala live les 23. Loyal. Bon, ça va. Tonton Mouzana loba olobi. Naloba olobi. Tonton olobi. Aza mwana mboka, aza mwana Congo. Toza na kimite na mabete. Chacun fait. Tonton Mouna loba mamoloba qui ka cité. Chacun et yoranga te chacun te a mwana mboka. Asa makambo na ye biso tozala motema mabe te totika bango basala makambo na bango live le 23 eza te donc voilà merci beaucoup Mabel tokutani prochainement na bandeko nyonso na kati live tosala nanu bacourse moko bye bye merci tonton Moon